Bien-aimés dans le Seigneur, les frères Mathieu Badioko. Est-ce que voix Oyoke Boyoki wana? Et ça, il y a les frères Mathieu Badioko, bien-aimés dans le Seigneur. Point d'interrogation. Vous découvrez en calamité dans l'émission rien qui est la vérité. Est-ce que Makamu, les frères Mathieu Badioko, les ressuscités de la mort 3 ans après bien-aimé, Oyoke Alobaki na émission nangai? Et l'okonin etini les frères Mathieu Badioko a changé langage. Beaucoup découvriront en émission rien que la vérité. Est-ce que les frères Mathieu Badioko concernant Kaya, journaliste on a comme on a Tiffany bien-aimé dans le Seigneur, Makamwa Lobaki, Ezaya Solote, Ezaya Solote. Oya Lobaki qui sert à Zandoumba. Oya Lobaki les frères Mathieu Badioko qui sert à divorcer. Akabona na ba mibal asala ba mariage nan kuku eye bana après akaboni akabona asala ba divorce na ba mibal wana eza ceux qui 3 ceux qui 4 mobile na eza ya solo bien-aimé dans le Seigneur. Tout cela qui na frère Mathieu Badioko beaucoup découvrir en lelo. Qu'est-ce qui se passe entre les frères Mathieu Badioko et pasteur Walesa bien-aimé? Qu'est-ce qui se passe entre les frères Mathieu Badioko et Bandero Nabiso Tiffany bien-aimé dans le Seigneur? Si les Nazarena pasteur Yakuna bien-aimé, beaucoup découvrir en bien-aimé dans le Seigneur. Les communes entre les frères Mathieu Badioko et pasteur, ce qui Joseph Chomba. Si c'est Joseph Soginani, oh il y a salarié émission. Les communes les canaux entre Bangomi Balé, les frères Mathieu Badioko à Lobaki, a traité Bamissus ba escroc. À lobby Makamwe Belé pour ceux qui les citoyens, ceux qui les Nazaréens. À lobby ba Makamwe Belé beaucoup découvrir en haut le lot. Na émission il y a le lot bien-aimé dans les Seigneurs Botika toujours connecté parce que nous Nazawa na milieu divin na yebisa gibino. Les frères Mathieu Badioko en personne bien aimé dans les saints Makamu ya soma koloba akoloba ni na émission akoloba ni n'a rien que la vérité boyoki ba audio boyoki ndenge ba enregistrer les frères Mathieu Badioko boyoki onions tout aloba ki wan est-ce que oya aloba ki wan est vrai est-ce que Makamu les frères Mathieu Badioko aloba ki concernant Gimoleka ba pasteur Walesa bien aimé dans les Seigneurs ayaki na mission bien aimé dans les Seigneurs. Est-ce que l'okonini motiva qui est allo balususu bon? Est-ce que bien aimé dans les Seigneurs les frères Mathieu Badioko alobé a confirmé que pasteur Walesa kuna kindo kibona bogi moleka bon wana te azana nganga azana bakis oh les frères pasteur Walesa il faut y a délivrer au pasteur Moina Bosso qui fait azana bakis beaucoup découvrir en bien aimé dans les Seigneurs. Lola, Ezofta bien-aimé dans les Seigneurs. Merci na bande réunion tout bazali connecté bazola na biso de partout. Na site nabino meilleur site nabino la voix céleste Nzela Lola. Tozo kota bien-aimé dans les Seigneurs. Esika bonzambe et kitara na loyemo na maloba pe na misala bonzambe na bonzambe Lola Ezofta simana to ya koloba ke nzamba boye. To kwaye wapi? Bien-aimé dans les Seigneurs, un grand merci na frère Papi Kongenda, motema maman Sylvie Wachini, na Chaude Fond kuna na Suisse, l'homme de Simangolo. Félicitations à Moussala Kitoko, Zosan album Moyo qui sera sauvé. Et Zobi Makalaming était l'homme de Simangolo, Boyebi vraiment l'artiste très bien, artiste qui Bonzambe, Oyo to banana et promotion album ya Simangolo. Tu as un accomplissement, l'élo qui sera sauvé. Tozon anandela nzame mukolongo banani barobi qui ça va bien aimé dans les Seigneurs. Et d'abord pasteur au bazote à teabiso belé et d'abord musicien chrétien et d'abord ma pasteur eza banani et d'abord oyo bazotamola na liloba ya tata nzambe nde barozala sauver mukola sukango. Jésus-Christ na ba disciple naye Jésus ba disciple ba yeko tunaye ba bazoso na ba disciple naye concernant ba pharisiens concernant ba scribes. Jésus-Christ a dit à ses disciples, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit, il m'adore de leur bouche, mais leur cœur
sont loin de moi. Donc ndenge mo pena basali ebele balobaka kaka bakumisa nzambe bateyaka babima malamu bakumisa nkolo bateya liloba na nkolo balakisaki bonzambe na minoro na bango mais mitema na bango bazali musika ya tata nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Faites ce qu'ils font mais ne faites pas faites ce qu'ils vous disent mais ne faites pas ce qu'ils font. Yo mona na nzambe ozola na biso de partout ezate ko ki m'église na ba makambo salama ezate ko sundola nzambe na ba makambo sana kata musique bien-aimé dans le Seigneur. Yoka mateyo bazo te biso salelango oyo zobima na muno na bango eza mateya ya nzambe mais bosala makam o bango bazo salate ezali message au frère Papi Kongé na l'homme de Simangolo azo transmettre biso na album oyo qui sera sauvé ezaba o bazote yate ezaba o bazoyemba te mais ezaba oyo bayokaka liloba na nzambe pe basalele yango bango wana nde bakozala sauvé ezaka ba oyo bayokaka te bozosalela te yo bandimi bino ba chrétien okena église chaque jour oyokaka ba pasteur bateyaka ba musicien bayembaka biso ba Alvin Beto ça l'évangile dans les médias mais otiaka en pratique te bien-aimé dans le Seigneur au commande longi yanza mete au cause la sauver te message les frères Papi Kongé na azongi selibiso atuni mutuna qui sera sauvé les frères Papi Kongé motema match Sylvie Wachi na short fond otuna ki mutuna olobi qui sera sauvé na yanolio réponse nanga yango na otuko yanola yo ezaba oyo bayoka liloba ya nzambe pe ba pratika kango ezaba oyo bateyaka te bazo salela oyo bazo teya te ezaba oyo bayokaka te bayaka église chaque jour te mais bazo sala oyo bazo teya te mais ezaba oyo bateyaka biso basalela ba makambo wana ezaba oyo bayoka liloba na nzambe pe bazo salela bien-aimé dans le Seigneur l'obéissance de la parole de Dieu l'obéissance et l'équipe à sacrifice et l'équipe ko matamangenge et l'équipe ko gêner et l'équipe ko semer et l'équipe ko pesa badim et l'équipe ko kaba l'obéissance eza mieux que sacrifice bien-aimé dans le Seigneur ceux qui auto sakali loba ya nzambe te mukolo wana okozala musika na ye qui sera sauvé mutuna frère Papi Kongé na tuni ngana pesi yano na pesi réponse yanga réponse yango wana yope ozana réponse ya kopesa album ezobima benga frère Papi Kongé na komela na Facebook obetra Papi Kongé no komona ye musicien ya kibonzambe pe ya beauté o nzambe apesa ye onction kati na ye okomona ye okosolola na ye otindela ye réponse Papi Kongé na réponse question tunaki pour l'album ezobima qui sera sauvé réponse nanga yango bino ba pasteur ba homme o ba verset dans les écritures boyanola qui sera sauvé mukolo suka et vous allez sujet oyo ke to ça na émission na biso prochainement rien que la vérité l'ona ba juger qui sera sauvé. Un grand merci na pasteur Feza Missi à la bouche autorisé de l'Éternel nanga moisérique papa moro bien na filo moko ya motema ya Bivens de mon ngam ya Londres papa Bivens de mon appécié mbote mon fier que j'aime beaucoup pe na maman Gisèle lokelo motema papa motema ya Emmanuel papa Emmanuel na Boston comme ya Bivens de mon kotinga donc allez-y comprendre ça du solo ya na leki donc pe na maman mami munga maman moko bien motema papa Blaise munga bien aimé dans le Seigneur bonzambe na bonzambe lola ezofuta bien aimé bomoni Alvin na compte ya émission rien que la vérité likamuni ezolekana ki bonzambe bien aimé dans le Seigneur bande ko babengi batindi ba vidéo bien aimé to moni pe ba vidéo en to yoki pe ba vidéo bien aimé to memeli bino vrai verso to memeli bino ba vérité ngana zalawana za toujours au milieu du village bon mona kinga na bandeko ba message toujours ko ba Alvin oh yo nanga munini bona bo ngana zala toujours au milieu du village na sala musala nanga bien aimé dans le Seigneur nazala na partie morte qui na kangama na bon rien nazala na bandeko mo ke clic mo bona sala pombe
Bah s'attaquer quand on a bandé rien. Moi je change, bah inviter Mikolo na Mikolo dans Nazarawa au milieu du village quoi. Donc toujours ça là Mikolo na bosolo bandeko ba komar. Oh yoza corrompu oh bona bondeko bo fa na bino ndenge ka bozambola na bino frite parce que bo yebi musalo ndenge et sala marate yo sala sogi médecine au sala sogi nin batangi selo wana tika ko sala ba critique o ke zangantinda. Nzama lola Amon abino bien-aimé dans les Seigneurs, net le lot. Et dans le lot, moi, à faire les frères Mathieu Badjoko. Bien-aimé dans les Seigneurs, les frères Mathieu Badjoko. Est-ce que voix Oyoke Boyoki wana? Et là, il y a les frères Mathieu Badjoko, bien-aimé dans les Seigneurs. Point d'interrogation. Vous découvrez en calamité dans l'émission rien qui est la vérité. Est-ce que Makamu, les frères Mathieu Badjoko, les ressuscités de la mort 3 ans après bien-aimé, Oyoke Alobaki na émission nangai. Et l'okonin etini les frères Mathieu Badjoko a changé langage. Vous découvrirez en émission rien qui est la vérité. Qu'est-ce qui se passe entre les frères Mathieu Badjoko et pasteur Walé sa bien-aimé? Qu'est-ce qui se passe entre les frères Mathieu Badjoko et Bandero Nabiso Tiffany bien-aimé dans les Seigneurs? Si les Nazarena pasteur Yakuna bien-aimé, beaucoup découvrir en bien-aimé dans les Seigneurs. La émission les frères Mathieu Badjoko en personne bien-aimé dans les Seigneurs. Makamu Yasoma Koloba. Akolobani na émission Akolobani n'a rien que la vérité. Boyoki ba audio, boyoki ndenge ba enregistrer les frères Mathieu Badjoko. Boyoki onions tout alobaki wan. Est-ce que oya alobaki wan est vrai? Est-ce que makam les frères Mathieu Badjoko alobaki concernant Gimoleka ba pasteur Walé sa bien-aimé dans les Seigneurs o ayaki na mission bien-aimé dans les Seigneurs? Est-ce que l'okoni motiva qui est allo balususu bon? Est-ce que bien-aimé dans les Seigneurs, les frères Mathieu Badjoko, alobé a confirmé que pasteur Walé sa kuna kindo bonabogi moleka bon wana te azana nganga azana bakis oh les frères pasteur Walé il faut y a délivrer au pasteur Mbonabo ce qui fait azana bakis. Beaucoup découvriront bien-aimé dans les Seigneurs. Est-ce que les frères Mathieu Badjoko concernant Kaya journaliste on a eu comme on a Tiffany bien-aimé dans les Seigneurs Makamwa Lobaki Ezaya Solote Ezaya Solote Oya Lobaki qui sert à Zandumba Oya Lobaki les frères Mathieu Badjoko qui sert à divorcer akabona na ba mibal asala ba mariage nan kuku eye bana après akaboni akabona asala ba divorce na ba mibal wana eza ceux qui 3 ceux qui 4 mobile na Ezaya solo bien-aimé dans les Seigneurs. Tout cela qui est frère Mathieu Badjoko, beaucoup découvriront le lot. Les communes entre les frères Mathieu Badjoko, na pasteur, ce qui Joseph est, Chomba, si c'est Joseph, ce qui n'a oh, il y a salarié émission. Les communes, les autres, qui entre Bangomi Balé, les frères Mathieu Badjoko à Lobaki, a traité Bamissus ba escroc. À Lobi Makamwe Belé, pour ceux qui les citoyens, ceux qui les Nazaréens, à Lobi Makamwe Belé, beaucoup découvriront le lot. Na émission ya lelo bien-aimé dans les Seigneurs botika toujours connecté parce que nga nazawa na milieu divin na yebisa gibino to yamayi les frères Mathieu Badjoko alobaki o tout akokai kolobaki ayeko tubela. Est-ce que frère Mathieu Badjoko a changé langage? Beaucoup mon na vidéo frère Mathieu Badjoko akoloba parce que nazo kende ko sande na émission tout à l'heure là bien-aimé akolobela Madame Siwales na ko tuna et pourquoi frère Mathieu Badjoko a changé du source? Toko solo na ako éclairci biso ba na ba point nyonso likamongo lisolongo ekomeli ndenge neti na niveau yo bazwa audio na ye asala audio pe ba publier ngo na ba site bien-aimé eloko nini etindiye eloko nini poussé amona kinini est-ce qu'il y a des mentures na makamo alobaki liboso concernant bandeko balekana ba site en concernant ce qui Tiffany concernant pasteur Wallace akoloba lelo nini yankuku ezobima na poisa naza toujours na milieu du village bien-aimé ba o ba mesana ko critiquer nga bon mais ça n'a bien critiqué parce que nga na ebi que naza na droit chemin nazo sa nkolo pe nazo tambola nanzambe bien-aimé. Je pense que na émission que beaucoup landa cette fois-ci avec les frères Mathieu Badjoko eza na ba misu ba rofinga ba koloba trop mais eza na ba o ba comprendre que non Alvin nazo sa musala na ndenga lo ba bien-aimé dans les Seigneurs.
Oh non, frère Mathieu Badjoka et Rotalanka Yemoko. Ce qui a roloba pour na walesa etalika Yemoko, ce qui vérité, ce qui a lukuta, nzamende a s'occuper na kaya frère Mathieu Badjoko parce que a lobby que ye ayoka yufa ya nzambe basola ina nzambe yangonde toko yoka ye. Oya koloba pe pour na baser mitemeza la pure ezaya kokita bosi dikate. Basa ko bimisa ba makam oyoke botikala koyoka te. Sur côté site azalaki ko le pesa témoignage na journaliste wa bana ko ya me akoloba oyo ya somo makasi koleka sur journaliste wa bana ko ya messi pasteur aussi ba pasteur baleka kuna sur ekozalebele et pesinga ko somo et telemesinga ba cher de pour bien-aimé mais oyo ekobima nyonso ekotala les frères Mathieu Badjoko ngana yokoyoka na confirmer liboso caméra te que ma frère Mathieu Badjoko azoloba si pasteur Wale César ya solo non na confirmer liboso caméra te que makam frère Mathieu Badjoko akoloba na ba pasteur baleka soki na site oyo nazaréen eza ya solo non na koloba te que na confirmer liboso caméra te oh frère Mathieu Badjoko akoloba liboso caméra que eza vrai concernant ndeko ya journaliste ya mwasi oyo ke sika babana ko ya mais non na confirmant te akoloba nyonso akoloba ceux qui opposent na droit de réponse biso tozati wan te que to kangama na bande ko moko bona non oyo la chaîne oyo opesi droit au salut droit de réponse non ndenge zala bomona ba makam o babenga ke yo koma bozela nzama frappé boyebi musala onte bovana kimia botika biso banto otamona nkolo pe o totangela musala ngo to sala na ba différentes chaînes lelo toza na plus de 10 ans hein ya carrière na biso bien aimé dans les to yebi neni ya osala musala ngo bozana fait que na leçon ya kosala biso te concernant musalo tozo sala parce que to yebine tozo sala on peut tozo tambola na Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur exact que ceux qui eloko ebimi ke na boy non nazo sala musala na nga bien-aimé so tozo un pas en arrière bo mona ba émission na yama ba pasteur na yama ba eding o ba lobela contre Wales mais mbande wa Wales ba Placide ba yaka c'est en Placide da ko sala droit de réponse. Non musala mbozo ndenge nyike to kanga net ke ndeko moko que oyo ndeko aba comme on a oya moi ça ba émission contre ba pasteur ba ni ba magamusu que ngape naza na ngam non nga na yebi onazo sala na yebi o nazo sala na yebi musala onazo sala parce que to yebi ndenge ke ba sala musala bandeko oyo ke balobaki contre oyo musu na yamaka alobaki mabe ya apôtre muto bandeko musu bayaki basala droit de réponse na si Denis les balobaki bandeko musu bayaki si basala droit ya Denis droit de réponse concernant Denis les ndeko na bango bien-aimé boza na rien ya reprouver biso na kati ya musalo bien-aimé dans le Seigneur ya kolakisa biso plutôt tozo sala na lisumi ya molimo mo santo. Là, on a posé à comprendre que moi, je suis journaliste, animateur de la télé, bien aimé, naza au milieu du village. Oh, yakoya na yambie na plateau nanga. Oh, le père oya droit de réponse na na kanga ba porte. Naza wante que non, non. Ce qui que un tel aye à l'obéir sur eux, musus père oya à démentir à la kiss biso vérité nae. Oh, non, c'est que le Boza connecté. Les frères Mathieu Badjoko, les ressuscités de la mort, 3 ans après, Akolo Baba Makama Somme, Akolo Basire. Kota Outa qui sirni, après avoir Koyoka Basom, audio ok, publié, est-ce que Yemuta Salakian, et là on est poussé, est-ce qu'Allah qui montonine, Bokoyoka ba vérité, n'a rien que la vérité, frère Mathieu Badjoko Azoloba. Et là on est motivé. Objectif nae, ezanine au juste. Tout azo sala les frères Mathieu Badjoko akoloba est-ce que a changé maloba na propos a tenaki la fois passée au ko akize bandero mususu kota utela o kolobela bango mabe o kinduma bona akolobela ngo lelo akoloba lisusu nini tokoloba tokoyoka ye ako éclaircir biso o ya lobaki ya liboso eza lukuta onda azoloba mikolo na ndebu toyoki ba audio wana nde ya solo est-ce que ça va naé tokoyoka ye moko ko confirmer biso bien-aimé est-ce que l'on est tindi minga kolobezate rien que la vérité ça va pour c'est bien les vraies informations qui sont nettes et claires concernant ma ramyon tout les autres gars qui bonzambe bien-aimé bonzambe na bonzambe lola
ezofuta nsima nango toya koloba ke nzambe ya boye tokwaye lisusu wapi biso totalelaka kaka nzambe biso tokangama ke na nzambe makasi na biso force na biso ke nzambe eza nyonso tu bandeko bakoloba bacritique nyonso tu bandeko bakosana eza baoyo mpe bapesa biso baconseil babetela biso maboko biso toujours mbama na nzambe toyebi mosika oyo touta na nzambe mpe bisika akomisa biso lelo mpona yo oyebanga lelo eza na makasi na nga te me na grâce ya nzambe tozokangama toujours na nzambe bien aimé dans le Seigneur nazomesana toujours koloba mikolo oyo absence ya nzambe na vie ya muntu na vie ya serviteur na ye ezalaka plus remarquable que présence na ye moto nzambe asabwakisa eyebanaka kaka mama eyebanaka kaka papa moto mpe aza na nzambe eyebanaka mpe kaka nzambe akotambola ye atambola ye na bilembo bapasteur oyo barenya bazala na nzambe basala bamiracle tant base méconduire lorsque nzambe aboye kobwakisa bango eyebana ye kaka bien aimé dans le Seigneur lorsque Saoul a été rejeté par l'Éternel eyebana ye kaka bien aimé dans le Seigneur absence ya nzambe ezalaka plus remarquable que présence na ye bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na toya koloba nzama boye to croyez lisusu wapi restez toujours connecté sur votre meilleur site la voix céleste nzela ya lola tozokota et vous s'abonner na site na bino na chaîne na bino YouTube pona kozwa ba information en temps réel bien aimé koloba information en temps réel bonzambe et na bonzambe lola nde bozongisi ezofuta nzambe ya boye to kwa wapi bye.